E bandeli ya poso elamu na bino banso balanzi ya magazine kake ebeti ya mokona lelo kasisi momota ngonde tozui mokuse ya basango. Mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo kosenga rapport détaillé na situation ya ba société ya économie mixte et pas ya ministre d'État, ministre ya portefeuille pour na ko assurer contribution effective ya ba entreprise yango pe kolendisa misala ya mbula matari. Élection ya ba gouverneur na province ya Tanganyika bazali au total 8 candidats oyo baza retenu pour na élection ya ba gouverneur pe vice-gouverneur oyo ekosalema le 6 mai oyo ekoya na assemblée provinciale. Ferme militaire ya Mabana oyo eza à 85 km na Kinshasa et yambaki bongo ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant Gilbert Kabanda pour na lancement ya Bobuki Masangu. Boye malamu na magazine mino kake beti ya mokona lelo onazali na esengo mingi ya kopresente bino yango tofungola basango na biso pona koyebisa na bino ete mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo kosenga rapport détaillé na situation ya ba société ya économie mixte et pas ya ministre d'État, ministre ya portefeuille pona ko assurer contribution effective ya ba entreprise yango pe kolendisa misala ya mbula matari. Benjamin Mubiayi abeti sikaki. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi asengi na ministre d'État, ministre ya portefeuille à transmettre rapport isengeli na makambo itali situation ya ba société ya économie mixte. Tina ya démarche yango ezali pona ko assurer contribution effective ya ba entreprise ya économie mixte pe ko orienter efficacement action ya mbula matari na maimatali rentabilisation ya participation ya état congolais o esimbami na maboko ya ba société ya économie mixte. Kaka na perspective yango mokonzi mboka asengi na premier ministre ko accélérer processus ya modification ya décret numéro 13/00D ya le 15 janvier 2013 o ezali na représentation ya état actionnaire na kati ya ba assemblée générale ya ba entreprise publique pe o ezali conformément na ba mitindo o ezalaki transmise na correspondance ya cabinet na ye. Nyonso wana ezalaki rapporté na compte rendu ya 51e réunion ya conseil de ministres o esalamaki vendredi 29 avril 2022. Poye baete na assemblée générale yango, l'état congolais ezali représenté na délégué ya ministre ya portefeuille o ezali assisté na 3 délégués locaux la ya cabinet ya premier ministre, ya cabinet ya ministre ya budget pe ya o ya ministre secteur ya activité o ezali concerné. Toko bakaka na mayetali mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi esika a rappelé qu'il nécessité ya ko accélérer mise en œuvre ya programme ya développement à la base ya 145 territoires pe asengi na ba agence ya exécution oyo et ponamaki basilisa ba étude pona kobanda lancement ya ba appel d'offres ya ba travaux pe ba services tous ba détails na élément oyo. Mokonzi mboka a invité ministre ya finance Nicolas Kazadi na ko s'assurer pour na respect ya plan ya bobimisi mbongo ndenge ezalaki convenu. Gouvernement ya république et signé ki protocole d'accord moko na ba agence misato pour na bokokisami ya projet de développement ya 145 territoires. Ezali na programme ya ba Nations Unies pour na développement pénible na Mukuse, bureau central ya coordination BCECO na Mukuse, na cellule ya exécution ya ba financement na faveur ya ba état fragile CFEF. Ba agence misato oyo ekosokipe pe na processus ya passation ya ba marché. Coût total ya programme yango selon rapport ya ba assise ezali évalué na 1,660 milliards de dollars. Par principe ya équité territoriale, moyenne ya 10 millions de dollars nde ezalaki accordé na chaque territoire pour na kozwa en compte ba différents types ya investissement selon ba priorité. Na oyo etali élection ya ba gouverneur na province ya Tanganyika esengeli weba ke bazali au total 8 candidats oyo baza retenu pour na élection ya ba gouverneur pe vice gouverneur oyo ekosalema le 6 mai oyo ezali koya na assemblée provinciale. Tozo ba détail na élément oyo.
pona ko remplacer Zoé Kabila Mwanzambala oyo balongolaki ye mbula eleki baeli provinciaux basengeli komi ponela moko na kati ya bakandida mwambe. Deja mokolo ya lelo lundi de mai ba effigie ya bakandida ebambamaki na siège ya organe délibérant na ba matériel ya campagne mususu. Selon programme ya commission électorale nationale indépendante, bakandida bakozala liboso ya baélu mokolo ya mardi pe mercredi pona kolakisa ba projet na bango na séance plénière. Élysée Kaozi na Alexis Kabinda bango mibale ba indépendant bakozala liboso ya ba député mokolo ya mardi yambo ya nzanga. Mibale mususu bakokende sima ya nzanga ezali bongo na Julie Ngungwa na Richard Ngoy ba candidat ya UDPS. Mercredi mokolo ya suka ya campagne ba candidat gouverneur pe vice gouverneur Mulunda Simba Joseph na Mbayo Ngoy Kayo Karine bango nyonso ba indépendant bakozala na plénière yambo ya nzanga. Pe sima ya nzanga ekozala tour ya Fanombe ya Ngambo ekozala tour ya Fanombe ya Ngombe pe Samba Kayabala ya FDCA. Parmi ba candidat mwambe oyo mibale ba se présenter lokola ya Union Sacrée ya Nation ezali bongo Beyangombe Fano na Jilingungwa Mwayuma ya UDPS. Sima ya étape oyo nde baeli ya province ya Tanganyika bakokende na ba urne le 6 mai oyo ezoya pona kopona nani ako remplacer Zoé Kabila Mwanzambala. Kaka na mayetali élection ba gouverneur esengeli boye baete ba candidat gouverneur na Kasai central babandi campagne électorale mukolo ya lelo lundi 2 mai na ville ya Kananga. Ivan Joko apesi biso ba détail. Et bandi lelo lundi 2 mai kuna na Kasai central mingi penza na ville ya Kananga campagne électorale ya ba candidat gouverneur pe ba vice gouverneur. Candidat nyoso akozala na droit ya 30 minutes liboso ya ba député provinciaux pona kotalisa programme d'action na ye. 5 candidats nde bazali kowela ebonga ya gouverneur Martin Kabuya oyo alongwaki likolo ya motion de censure na mois ya juin 2022. Na oetali 5 candidats oyo 4 bazali ba candidat indépendant pe mokonde azali ya Union Sacrée. Liboso na bango tokozala na candidat lokola Bernard Kabatuswila Betu oyo azali professeur ya université pe candidat na élection présidentielle ya 2006 kasi azwaki te. Ya mibale ezali ndeko Nico Patrick Ntumba Kabamba oyo azali originaire ya territoire ya Dibaya. Ya misato Jean-Marie Nyengele Mutombo oyo azali originaire ya Dimbelenge pe azali banquier. Ya minei ezali ndeko Piero Mutela Mukendi pe ya mitano John Kabeya Shikai cadre ya UDPS pe ye azali membre ya Union Sacrée. Campagne électorale oyo ebandi lelo mokolo ya lundi ekosila le 5 mai. Pambate élection ya ba gouverneur ekosalema le 6 mai na République démocratique Mobimba. Pe bonne chance na ba candidat nyoso. Toti kalakaka na même chapitre esengeli boye baete natina ya kolengela maponami ya ba gouverneur pe processus électoral Mobimba président ya Seni Denis Kadima azwama kibongo wuta mokolo ya samedi eleki na mboka Gbadolite na province ya Nord Ubangi. Benjamin Mubiai abetisi kake. Patron ya centrale électorale Denis Kadima azwami wuta samedi eleki na Gbadolite kuna na province ya Nord Ubangi. Président ya commission électorale nationale indépendante
Président de la Commission électorale nationale indépendante a kosa la suivi ya opération ya cartographie opérationnelle o ebandaka kala mingi te. Ezali bongo pona ye ko lengi la maponami ya ba gouverneur kakate kasi o ya processus électoral mobimba. Na sima ya ko présenter ba civilité na ye pa ya gouverneur ya province yango pe entretien na vice-président ya assemblée provinciale ya Nord Kivu. Denis Kadima a sola kina ba cadre pe ba agent ya secrétariat exécutif provincial pe ya 5 antennes ya Nord Bangi Lokola, ya Businga, ya Koma, Bosobolo, Gbadoli TP, Mobailondo, na makambo etali mise en œuvre ya opération ya actualisation ya cartographie, ya fonctionnement ya CENI, pe ya ba rapport kati ya CENI na ba partie prenante misusu. Toko bala basango na biso ya mokona lelo esengeli boyeba lisusu ete ferme militaire ya Mabana oyo eza à 85 km na Kinshasa et yambaki bongo ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant Gilbert Kabanda pona lancement ya Bobuki Masango Kake ebeti. Ministre de Défense nationale pe ya ancien combattant Gilbert Kabanda alonsaki mokolo ya samedi eleki Bobuki Masango na ferme militaire ya Mabana oyo ezwami na 85 km na Kinshasa. Ya koyeba eza ete Bobuki yango ya Masango ezali résultat ya programme ya industrie militaire oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki. Pona kosisa vice-ministre ya défense Séraphine Kilubu atalisi ete oyo ezalaka ndoto pona bakongole lelo industrie militaire ekomi réalité pe na yango batu nyonso basala manso pona kokokisa vision ya mokonzi ya mboka. Si katokota na page promotionnelle na biso olingi ba immortaliser événement na yo olingi ba concevoir affiche ya malonga pona église na yo to pe oyekola informatique pe graphisme adresse ezali semoko agence de communication Master Pro Service DRC. Na page promotionnelle onde to sukisi basango na biso ya mokona lelo kasi yo pe ozali na page ya promotion po basalela yo esengeli ka kobenga na numéro ya Kake ebeti tokoyamba yango pe tokosalela yo promotion ya malonga kasi ya mboto kabwana tozwi mokuse ya basango. Mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo kosenga rapport détaillé na situation ya ba société ya économie mixte et pas ya ministre d'État ministre ya portefeuille pona ko assurer contribution effective ya ba entreprise yango pe kolendisa misala ya mbula matari. Élection ya ba gouverneur na province ya Tanganyika bazali au total 8 candidats oyo baza retenu pona élection ya ba gouverneur pe vice-gouverneur oyo ekosalema le 6 mai oyo ekoya na assemblée provinciale. Ferme militaire ya Mabana oyo eza à 85 km na Kinshasa et yambaki bongo ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant Gilbert Kabanda pona lancement ya Bobuki Masango. Beti ya mokona lelo nazaki na esengo mingi ya ko présenter bino merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo e accompagner kinga pour que Kake ebeti ya lelo esalima ngai na bino tokutani la misala ya mbula matari. Élection ya gouverneur na province ya Tanganyika bazali au total 8 candidats oyo baza retenu pona élection ya gouverneur pe vice-gouverneur oyo ekosalema le 6 mai oyo ekoya na assemblée provinciale.
Ferme militaire ya Mabana oyo eza à 85 km na Kinshasa et yambaki bongo ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant Gilbert Kabanda pour na lancement ya Bobuki Masangu. Petit ya mokona leo nazaki na esengo mingi ya ko présenter bino. Merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo e accompagné kinga pour que kaka ebeti ya lelo esalema ngai na bino tokutani